Madagascar mikomisi pona kokota na COVAX mabongisi makozwa mangwele ma COVID-19 na lisungi ya molongo sima na kotatabana sanza mingi. Président André Rajoelina alobi ekopesama na bato balingi pe ye moko akozwa yango te po Madagascar ezali na mono ekobikisaka COVID organics kasi bokono bomati mingi na mboka. Alexandra Zygmen Moyi Mombongo ya Biélorussie pe consul ya kala ya Zimbabwe atikamaki sima na bokangami pene na mposo mibale na libanda ya mpepo ya Loano na Lubumbashi. Alexandra Zygmen alobi ayanolaki na mituna mia aner kasi akendaki na Okatanga pona kokutana na Fondation Kapenda Chombe bamidia mingi balobi azali moteki minduki pe akangamaki sima na kokutana na Joseph Kabila. Ndako pene na nkama mibale etumbami pe biloko mingi ebebisami na bitumba kati na kabila mibale na butu ya mokolo misato na Kitimba na Bebe Boando na Manyema. Bavandi bakimi na zamba pe bato bahoi bayebani nanu te. Mitch McConnell alaki kobundisa na bitapi binso mwango monene Joe Biden asakoli pona kotia misolo pene na miliard nkoto mibale ya $, na misala ya kotonga pe ya kobundisa mbongwana ya klima na tina ya kotombola nkita esengeli kongre endima yango yambo.